Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo abendenge to mesana kokutana biso na bino esengo eza ya ngai ya komona bino baye oyo to mesana kosolola ka to sinya kontana bino to yebi ke mwana kolo lopango ndeko Eliezer Tambwe akomi ministre délégué ya défense ya mboka Congo to kopesa yepe moka koswa na ye biso baye oyo to tikali to continuer toujours kotambusa esika oyo ya communication bon comprendre makambo nini ekoleka na mboka na biso Congo nini ekoleka na est ya mboka na biso Congo nini ezoleka na mboka na biso précisément Congo nini ezoleka na Kisasa après avoir Ngobila kei Ngobila zeki spécialiste ba fulu so moni fulu moni Ngobila Daniel Bumba comme gouverneur ville de Kisasa so moni ka bakangi nzela c'est Daniel Bumba donc awa ba chantier inachevé ya ville de Kisasa place à retomber les gens les sous-soutés presque à savoir et kangama commune à matete bandira sont kangama na lemba ndange moko okela ngiengi ndange moko bandira bazo la malamu te partout les gens chantier ya on rotiki la biso ya on ba réalité de ce monde a na kata mboka o Kisasa mais lelo les obeta masolo ya province ya Kolwezi province ya Lualaba province ya Lualaba tous avons la province ya Lualaba tous obeta masolo ya Kisenge manganèse Kisenge manganèse boyebi ke eza l'un des mboka ya l'un des grands villages to grand territoire ya mboka na biso Congo et produire rappeler ba produit ya makasi o boyebi nazo ya babongo pasteur Lebon Mubenga Pierre aza membre ya société civile ya Kisenge manganèse Kisenge manganèse boyebi ke eza entreprise publique oyo eza moko ba entreprise ya portefeuille ya mboka na biso Congo bazala 230 mois impayés bandeko ya Kisenge manganèse bazala 230 mois impayés nazo yamba pasteur Lebon Mubenga Pierre membre ya société civile à mboka na ta ville de Kisasa tozo solana ya ko pesa so éclaircissement et loko ni ezoleka na kati ya Kisenge manganèse bon na boke binyo surtout parce que bazo kosa mokoza mboka to batu babinaka ayembaka na ekaka donc yé maîtrise ya ko gérer choses publiques ezalité donc yé ndenga za bo esprit ya ko batela to ya ko kamba ezalité ya za na rapport ya ko iba a ko bala a ko détruire pour na profit ya yé na bala naï c'est ça le rythme ba congolais belé mais ndeko lobi il faut dénoncer to pesa ba relève moi kala et belé pe et ratamele bozoka pasteur Lebon Mubenga Pierre nini o amemeli biso mokolo malelo la plateau na biso ava mbote pasteur mbote vraiment ndeko Didier Kiku na sepeli mingi ko yambama na plateau ya tokomi wapi et pa ya mwana kolo lopango esengo ezanga mona biso pwete toye ko lobela maye mazali koleka mingi na territoire ya Dilolo na Kisenge manganèse passe oyo bazali komonisa population ya Kisenge manganèse et pa wapi bato oyo mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki confiance aponaki atiaki bango pwete bakoka kokamba société ena société yango tonto yeba mekata ko koyebisa biso yango ezaka SMK elaxinine elingi oloba société commerciale la minière de Kisenge manganèse banani bashiraka bakambi na koyeba bakomona bango bakambi oyo ya sika mokonzi mboka anomaki uta sanza ya août 2023 anomaki bango uta sanza ya motoba 2023 babandaki kokamba société ena uta sanza ya août 2023 na président ya conseil d'administration oyo mokonzi mboka ayebaki kotia na société ena azali mwana mboka Constantin Bengele yende azali PCA DG azali mwana mboka Yannick Sosongo Kanguvu na DGA azali mwana mboka Gisèle Ngoya Kanda. OK, ni les oleka na société na
nayoki basali 230 mois et payé. Entre temps la gestion, comme on a PCA, comme on a DG. PCA a beaucoup d'expérience. Dans ma gestion, il y a beaucoup à l'État. Parce que tout le monde a une amélioration de la FPI. Tu es bien bien. Maye mazali koleka kuna ndenge na ucholo bayango ebele ya basanza wana omoni 230 mois. Plus de 230 mois impayés. Impayés. Ozali koyoka. Ebandi na bandeko oyo misatu na uto tangate. Ebandaki na baye bazali babandaki kokamba société wana utakala. Basala mbula boni. Na tango ya mwana mboka Chawila Kailo Kozi Mathieu oyo na lolenge na ye ya kokamba société na akokaki kosala malamu te, akokaki kosala lolenge longo bani te mosala yango oyo etindaka biso toya kodenonse kotala ebele ya bambula oyo asalaki koleka na mandature oyo bapesaka ba mandataire public. Mais na mayemaso wana ezalaki na couverture oyo bandaki kouta awa na gouvernement central la Kinshasa, chose que nous avons dénoncé. Asalaki plus de 14 ans na kokambaka société wana. Atikaki ebele ya basanza oyo zali koyoka afutaki ba travailleur te. Na ba oyo bayaki to betelaki bango maboko. To sepelaki na lolenge mokonza mboka pesaki bango confiance. Po ete bameka kokamba société, bameka ko relever, ko relancer société po ete Kisenge manganèse la bayebi yango ezali moko ya société oyo ezali ko produire manganèse na mboka na biso, ezali moko ya société oyo ezali ko teka ka manganèse na mboka na biso, et ezali moko ya société pe na kati na yango exploitation ya ba or ezali ko salema na yango baye oyo baponamaki sika to betelaki bango maboko. Tozelaki komona ete bako kamba société quel que soit faillite bakoki kotelemisa yango na lombango pe kopesa makoki makoki na kotambisaka société wana ete emeka kotelema esala maye ba o mususu basalaki te. Mais awa toloba kokamo ezana ngamo na biso, kokamo ezali na bato oyo bazalaki sima na biso, oyo bazalaki na elike ya komona relance ya société, lelo bato nyonso bazali kolela. Tozali kokoba kaka na pasi, tozali kokoba kaka na détournement, tozali kokoba kaka na mayemaso ya mabe. Ok, ndeko na ngai passer les bons mubenga yoza mambo ya société civile oyo eza tokomi wapi? Toyebi ke PCA azali, DG azali, DG apa azali, bango mokonzi mboka anomaka. Nani oyo akui misura l'État na Kisenge manganèse? Est-ce que ça PCA? Est-ce que ça DG? Tout ça DGA, tout ça bango misatu. Mais là koyebisa biso ba comprendre et là on est sur les kapuna. Oyo azali ko kamba au quotidien société azali DG. Oui. Oyo azali ko engager société na kosinaka ba contrat azali DG. Soki lelo toleki na bitando oyo peut-être to dénoncer tozali ko dénoncer mauvaise gestion ya DG avec son comité de gestion. Soki misolo l'État ali yango moko te sima ya enquête hakoloba na banani aliaki na bango misolo oyo ekotaki sima ya kosigné ebele ya ba contrat oyo biso toyebi, mais misolo ezali komona te eloko moko ezali kosalama te, ba travailleur bazali kolela
Oui, oui. Et des retraités SMK, Mavunda Chema Romain, président, Kaluba Kabwe Jonas, vice-président, Mouteba Kadit Sylvestre, secrétaire, Bangu Gwej Léon, secrétaire adjoint, Iyembambuma Nehemi, conseiller principal, Ramazani Moyumba Clément, trésorier. Anasema tunapika mikono. Yeye yule anajipanga kile ya sababu ya kuweza kupiga atapiga bali nakula yeye si hapa. Wende na kuba mama kelele lebe kono. Le DG Sosongo, son excellence, monsieur le président de la République, j'avais emmené ici. Sosongo wana, azozo wa manganèse, apesi ba indien, azui manganèse, apesi torian. Plus de 100 000 tonnes bazui, tozozo wa mbongo te. Tala ba mama na ba papa ndenge ba olela. Na kisenge soki boyebaka ke balobaka monoko te tolo balingala po président de la République ayoka. Sosongo akosi biso azui mbongo allié. Et puis bandeko mosusu oyo bazo probeta maboko awa ke bafuti biso. Bazo futa biso te. Tomoni pasi tala ba mama ndenge bazo awa. Tala ba papa bazo kufwa. Mais tozolo ba boye papa. Et problème tozalango ezaboye. Tozala malo abunya pa musoka ya kisenge. Pa musoka pe kisenge pasa problème ya ba papa ba pensionner bazo kukeba falanga ya abo. Papa pesa falanga ya de compte final ba pensionner. Ba pensionner bazo kufwa. Bazo kufwa pona nini? Ba pesa bicho mbongo. Un peu entré. Applaudissez. Comme on a payé nos autres au Kassai. DG wa Bongo. Wote tunafai kufika. Bongo baina kushetu kuna momba president de la République atulipe franga. Niye tunaja adresse kwa president de la République. Vile alilipa bezetu bakumiba. Alors tunaomba na president atulipe na shi franga yetu. Tuko derrière president de la République. Kwa sababu ni garant de la nation. Ni mbaba wa watoto bote. Na siye atulipe franga yetu. Bamingi banakufa. Bamingi bagonjwa. Alors kukosa kwa fedha tunamuomba president de la République akuya tulipe franga yetu. Itakuwa kitu kizuri sana. Tupikeni mikono sasa bote. Bah retraité, bazali colère, bazali kofuta mate, bazali kokufa du jour au jour. Et chose grave, ils ne sont pas même pris en charge par la CNSS. Et pas au mona, na kati ya société moko. Baye bazali na Kinshasa, baye bazali na ville ya Lubumbashi, bazali pris en charge par la CNSS. Mais baye bazali na siège d'exploitation ya manganèse, ba retraité. Babandai ko kata bango misolo na ba salaire da bango nyos ete bazali ko verser mbongo wana na CNSS lelo baboti wana bazali retraité na société bakomi des personnes vulnérables oyo l'état congolais esengeli asalisa bango azwa bango en charge mais bisolo na bango ezomona te prise en charge ezali te bakolele pa nani bakokende pa wapi olobi bien a obetelaki bango maboko bosepelaki na bango mpo na nini bozotelemela bato oyo mokonzi ya mboka apesi confiance mekana koexplike ngai ele onezo le ecogiste
motuna malamu ndeko Didier Kiko na banza lelo oyo ebele ya bato ebele ya ba homme politique bako batamaka sima ya vision ya tata mokonza mboka na miyibi bazali ko batamaka sima ya vision ya tata mokonza mboka soki bolandeli bango bayebisi bino bozali ko attaquer biso tozali ko travailler na vision ya tata mokonza mboka. Permettez-moi d'inverser un peu les rôles. Na yebi ke yonde ozali ko tuna bituna ngane na ko pesa biyana keti ukoki ko yebisa ngai c'est que c'est vision tata mokonza mboka na lolenge biso tokoki ko définir na mukuse oyo ebyangami vision tata mokonza mboka toyebi ete ezali état de droit toyebi ete ezali la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le détournement des deniers publics. Toyebiete vision tata mokonza mboka ezali l'amour, bolingo, ya mboka, bolingo, ya bien commun, bolingo, ya kosalela mboka na esika ya komisalela. Mais bolingo na lelo ezali te. Yango nde vision tata mokonza mboka nazali moko ya baye bariske na mboka oyo kotelemelaka badetourneur na uti koyebisa yo awa baye bakambaki société oyo liboso basalaki mbula zomi na mine omona ngo wapi un mandataire de l'État qui fait plus de 14 ans à la tête d'une entreprise publique. Mandat, ils ont la 4 ans. Déjà plus que la présidente de la République. Alekina, même la présidente. Alekina, mokonza mboka. Koyibe paille. Vente frauduleuse de manganèse et paille. Comment ça va tout passer paille? Tolobi non. Na telemi, na moko. Na lobi. Oyo ezali makamba obomba te. Lokola bandaki komona ke baye bazalaki kolela baye bazalaki komona passe bazalaki limité bazalaki batu moko bakokaki kosala eloko te abanda oyebisa bango bosalanga nini bokendanga wapi boza limité bato wana bakoma mikanda esukela na province ya Lualaba biso tomeki toyebise nono toza neti bango te nazwa risque ya kotouche bapanzi sango na mboka Kinshasa na ebisi bango makambo na dénoncer baleka na bitando bapanza sango soki maye tozali koloba tant surtout bato bakanisa neti tobandi yango lelo te c'est à vérifier toyebi ndenge eleka tango bayo bandaki kosala couverture ya ba mandataire wana bayoki lolenge bapanzaki sango babengaki bango lisolo esuka supandakala tomela explication après namoni ke esengeli ngai moko na ya Kinshasa lelo oyo ezana baye bazali koleka na bitando pona koattaquer notre personnalité kaka likolo ya supu andakala bayebi likambo moko te bayebi neto banda te po ete lelo bapesi bango misolo baleki na bitando ike ozali koloba pasteur wana azali koloba mais ezali koloba eza na fondement te toyebi nini tozali koloba est-ce que soki temps oza mutu ya société civile ya entité wana oyebi na territoire ya bilolo nayebi yango malamu nga nayebi Kasange nayebi Kafankungu oyebi dilolo ok baplace nazoloba wana
mutu ayebi ayebi. Ok. Nayebi Kafankum. Kafankumba. Nayebi Jilol. Kasaj, ville ya Kasaj. Nayebi Kasaj. Deuxième ville ya Lolaba. Nayebi Nakoma. Ok. Nayebi Sandoa. Nakoma. Ok. Est-ce que je qui tend comme de société civile, il y a comme mona comité de gestion. Otali Sabango. Qui est là, on besoin de kende, on dirait malamuté. Bah ninga na bien aujourd'hui qu'on remplacer ah balanda ki lokolo. De cheki bango libanda. Bilo ko bo le bolo la lokolo oyo. To kotombola mongongo po bilo posani bokende. Bozo kita kutana bango. Motu ezali malamu ndeko Didier. Lokola objectif na biso ezalaki ya komona société wana kotelema. Tozalaki ka wana pona obetela bato maboko te. Avec amour et courtoisie. J'ai eu le temps suffisamment ya kobengaka PCA Constaté Bengel awa na Kinshasa abanda uyamba ngai na hotel na ye ya hotel Meriba ezalaka hotel na ye abanda uyamba nga wana. J'ai eu le temps de l'appeler à maintes reprises ko expliquer payer abandaki koyanola ngai lisusu te koyamba nga pe na telefone lisusu te na sukeli wana te bango nyonso misato naza na numero na bango na bengi DGA na yebisi ye lolenge na bino kokamba société mwa nungu ebandi na ba contrat oyo bautu kosigné esepelisi ba cadre na ba ancien directeur ya société te batindeli biso maye manso lolenge na bino ya kokamba société ezali malamu te. Il y a des détournements, il y a misoli ezali kokota na ba poche ya bato atuninga uzana preuve na lobi déjà na ba preuve na kaboli na ye ba preuve nyonso. Et je peux ajouter na bosenga ya quelques cadres ya société o basenga ka o ba monaka yeke azali mama ya boboto azali mama oyo comment nani Gisèle Ngoya Kanda. Ah, Gisèle Ngoya Kanda. OK. Balobi nanga soki okoki kopesa numéro na biso epai na ye kwete abenga biso en privé ton la kisaye maye ezali ko sepelisa biso te. Je l'ai fait. Abenga quelques cadres ya société na niveau ya Lubumbashi ayamba bango na bureau na ye balatisa yelo lenge na bango bandai ko kamba société kezalaki malamu te. Tozeli tomona changement simba ya rencontre wana simba ya approche wana obiso to salaki tozelaki tomona changement tomona te non lolenge ya ko kamba siko échanger peut-être tolakisi bango nini bakoki kosala nini bakoki kosala te. Ndeko nanga silence radio na mutu oyo abanda oyambanga na telefone akatelinga kutu na telefone. Quand le pire s'est aggravé, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas dénoncer sans pour autant leur dire que non, botala niveau bokomi, na niveau otokomi, et sengeli to sala nini. J'avais le temps de les écouter. En tant que quelqu'un qui vit à côté de la population, qui vit à côté des travailleurs, qui vit à côté des retraités. Baboyi ko yambangai. Akangeli nga na téléphone. Osana quelques preuves wana na ba document o tata likolo akisa biso que non tala ba document yango tala ba quête na saki yango o la se bateau yo ba ko commission à l'état ba ko signer ba compter ba be bazo sala au détriment à peuple congolais. Naza na ba preuve ya ba contrat. Naza na preuve ya contrat o ba signé avec Torian. Ba preuve musu donc naza na preuve ya ba dénonciation o nyonso na na ba institution ya l'état. Naza na preuve ya mayemanso na koloba na yo. Nini siko tombokisa population wana ya Kisenge manganese. Nini zo tombokisa ba travailleurs. Moi ko expliquer biso.
awa toloba awa ndeko Didier société oyo est signé déjà plus de 4 contrats oyo kanga malam na 4 contrats wana ba signé 4 contrats d'exploitation de l'or ne place mafia na bango bandelaki contrat ya liboso biso oyo ndeto yebisaka bango awa na Kinshasa yambo ete bakitata na Kisenge manganese toyebisaka bango est-ce bakitaka mpe kuna bango comité de gestion bakendaka basi bakenda mbala mibale toyebisa bango na Kinshasa il y a un certain monsieur Siméon Tisangama qui exploite de l'or illégalement dans des concessions appartenant à votre société. Tozwa mikanda topesa bam. Bakita sur le terrain. Ils nous ont vu les messieurs. Oyo abandaki ko exploiter or illégalement na basite na bango. Ba signer contrat na messieurs wana. Olie ba benga na ye, ba signer na ye contrat. Tant ba signer na ye contrat, il fallait ministre des mines à l'époque après ça a validé contrat wana après ça ba titre ba permis d'exploitation et consort pour être ba banda mosala. Société wana e banda mosala sur terrain ya ko exploiter or. Ministre ya mine à l'époque Madame Antoinette Nsamba a vendu le dossier parce que à mon akango clarté de la flou kuna bazangi basi bazom solo bato bazangi lo lenge ya ko faire travailler leurs partenaires basalini balukeli coopérative pour que ces derniers soient couverts par une coopérative abanda ko exploiter. Et quand une grande société comme Société Wania Messie Tisangam avec des engins qui étaient déjà sur le terrain à Kiseng, ce que je vous dis est vérifiable parce qu'il a eu des antécédents avec la division des mines sur le terrain, avec l'antenne des mines de Kiseng Manganèse. Le chef de l'antenne des mines de Kiseng Manganèse m'a appelé un certain chef Samoukel. Pasteur, tout le monde a clarté. Bato na yo yonde obetelaki bato yo maboko oyebisaki population ya Kisenge to yamba bato oyo. Comment se fait-il que batindi bato ngai naza na secteur ya mine lolenge nini bato oyo bakoko ya to mona ba engin et a po ba exploiter or mais to sene bango ba nikanda ils n'ont aucun document dans le document à tambo côté et au finish bazo yebisa biso que non biso doit travailler na compte ya société les lots quelques journalistes moyennant des billets verts ils sont en train de m'insulter sur les médias pour dire que non wana ezalaki contrat basignaki te ezalaki un protocole d'accord tondimi ezalaki protocole d'accord bapesa monsieur Tisangama avec sa société mazo signé azo exploité déjà TSM bazolo banini bapesa ezalaki protocole d'accord pour être ces derniers a exploité à ça là bapesa ba permis de recherche à on ba kosaka communauté mais sur le terrain les messieurs n'étaient pas allés pour faire des recherches, c'était pour exploiter et durant une année et demi le monsieur a exploité de l'or au vu aussi de tout le monde. Mbongo wana, ça, et il a même versé plus de 50 000 $. La coopérative, il y a M. Albert Kambal. Nous citons même les noms. C'est vérifiable. C'est vérifiable. Chef d'antenne de mille de Kiseng Manganès est là pour vérifier ce que nous disons. Si ceux qui sont allés pour ça, le message exploité avec des engins, j'ai dit avec des engins, plus d'une année et demie à Kiseng Manganès.
mbongo wana ekenda wapi ekota na libenga ya tata DG basigné contrat awa tolo lokola monique mission na ya liboso na réussir awa tolo banayo ezana des sociétés chinoises bazali ko exploiter na ba concession ya société commerciale la minière d'extinction manganèse à Sandoa et pas ba honorable Adel Kayinda bazali ko exploiter lokola monaki ke ya liboso na réussir alors vous pouvez aussi travailler comme l'autre a travaillé sous couvert des coopératives na chefferie Muteba groupement Muteba Sandoa nazala kawana na bien awa toloba awa eza na coopérative moko ba benga kuna Comida Scoop yango nde ezali ko couvrir société chinoise oyo ezali ko exploiter or kuna na village Chingwel à Sandoa société moko ba chinois ezali ko exploiter de l'or kuna na ba concession ya société minière société minière d'extinction manganèse. Maintenant, chose grave ndeko Didier. Badili wana basinya ondeni. Répartition oyo basali na ba contrat wana ya ngonde ezali ko énerver population. Basali longo lengeni. Bayoka ni boy. Production nyonso ya or ekobima. DG, DGA, na PCA, bazali na 60% ya production ya or one. Tandis que les Chinois ont 40%. Mais où est la part? Il y a vision ya Mkonzamboka. Part de la population. Où est la part? Il y a population. Où est la part de la société? Où est la part des retraités? C'est ça la vision du chef de l'État que nous combattons. Obano Banabiso, vous combattez les choix faits par le président de la République. Bobondisa, bato oyo Mkonzamboka teni confiance. Par votre bonisa qui liboso, bazalaki, baba notre travail dans le lengenin. Et si liboso to kangaki mon côté pour la dénoncer les mal, nous ne fermerons pas notre bouche pour dénoncer ce qui est le pire. Ce qui est le pire, mon frère Passeur les bons, Moubenga. Télévision Zalingonga. Au premier épisode. Ok. Na resengoto la Mkonzamboka. Autre ministre à portefeuille. Tant soit évité. Ou à côté siko. Ok. Aïba maeni ni ekoleka kune ya nyamu na kisenge manganèse. Nenge ba congolais. Ba te ba ko gérer entreprise wana. Ba ça pour intérêt personnel ou le bas ça pour intérêt général totalement konzi ko le Congo a pesé bango a l'accès bango vision a pesé bango confiance et on tient bango sikana pour travailler pour la population à Congo mais bango comment travailler pour ma benga na bango pour ma famille na bango dans la caméra na biso pendant 3 minutes au pesa Mkonzamboka makanis au pesa peut mon konzi moto a remplacé dans le ministère ou à portefeuille place bango dans un clé on va remettre mon compte la messa pas. Bon, il faut aller bien sur le comité de gestion pour te trahir à la rencontre de vision chef de l'État. Caméra biso ngwana. Ngonga ezali ngonga. Et le bien oyo moko ya koloba ezali ebele. Oui. Il y a un contrat qui fâche, qui énerve. Ezali contrat oyo ba signé na Torian Manganèse. Société oyo ezali ko appartenir na l'État congolais. Avec un capital à 100% de l'État congolais, les lots bazali concédé 65% ya société Oyo, Yaxene Manganèse, à une société indienne Torian Manganèse. Pour une dette de 7 millions remboursables. Pas de porte de 3 millions. Oyo monani kutute et sika ebimaki et sika kotaki. Togo Senganini, à son excellence le président de la République, chef des institutions, les garants de la nation. À son excellence, la ministre du portefeuille. Bosenga na biso,
Nous ne combattons pas les individus, nous sommes là pour combattre le système. Il faut diligenter d'urgence l'audit Akseng Manganèse pour la plupart des contrats signés avec des partenaires. Et chose grave qui va parfois énerver les gens, pendant qu'il y a un partenaire qui cherche à investir plus de 50 millions de dollars pour la relance de la société. Je cite la société Tchad Starel. À 5 va payer un numéro, il y a compte bancaire de la société à virer Misol. Bazo yebisaye, yena biso Misolo na maboko. Oh. Donc Manganèse bazana le mako bakerte. Bazana compte de la banque na TMB. Mais balingi marché ke agé, balingi ba simba. Okoyebisa nga nini soki ezali moyibi te? Mais c'est Franklin ba simba na maboko. Ces derniers aboyi balobi na ye lokolo oboyi Manganèse osomba lisusu te. Balingi bakamata plus de 20 000 tonnes ya manganèse o basi bayokani avec Torian Manganèse bapesa ye na nyongo. Pendant que les travailleurs ne sont pas payés, pendant que les retraités sont en train de croupir dans une misère, omoni bilili lolenge bazali kotambola lolenge bazali ko réclamer bazomona ndeko Voldine de Tony na ndeko na biso Shadrack Damu bazote ba insel bandeko bazomona ndenge makambutu vie ya batu ya Kisenge Manganèse bazomene na baye tant bazobete maso ba 50 000 ba 100 000 ba 30 000 dollars na baye bazali ko s'attaquer na biso tokotanga kombo te ya ba parti politique awa. Je ne fais pas membre d'un parti politique, mais Moutou Ekoti, moyennant quelques billets, va ramasser quelques jeunes à Lubumbashi pour soutenir le comité de gestion actuel. Ça là, mon colonie, un certain dimanche, pendant que le bureau ne soit pas fermé, pour s'attaquer à notre personne. Même parti politique, cadre ba même parti politique na Kisenge Manganèse tant ba moni bilili ba s'opposer contre bandeko na bango moko bilili ezali mais to koloba nini gestion ezala malam ba oyo ba soutenir ba oyo bazali ko vivre au quotidien à côté de la même population, à côté des mêmes travailleurs, ba s'opposer. Non, to sengi à nos autorités. Nous n'avons pas le temps de diligenter urgemment une enquête à Kisenge Manganèse. Ok. Merci bongo pasteur Lebon Moubenga Pierre. Où est-ce que non? Où est l'introduction? Où est l'introduction? Il y a Kisenge Manganèse. Tu as un fond. Il faut y avoir. Oui. Bakot a mis sur le combien? Bafuta abatu na montagne. Numéro abatu la meilleure fonctionnaire ningeni. Parce que les Congo, c'est l'État congolais. Non. Jusqu'à quand? Tata le Congo a pris une confiance. Allez bien, yo, tata ozala PCA, maman ozala DGA, papa Moussous ozala DG. Bon, ça n'a une vision d'angaï, to tombola. Richesse yambo na biso Congo. Nazana kanda, yo kanze mo boyembaka, bikeko ya basuku pe ya bapende, barrage ya inga, pe ndakisa. Eh? Kita ya ndenge na ndenge. Kita wana o bikeko ya basuku pe ya bapende. Or diama toyoka rangoka to mona raté to simba raté moi bote ka rappeler que ça to mona rangote mais jusqu'à quand le ba on de kolanga bokechu kulutu na ngai o peuple modèle nini peuple nini il faut tellement to cause la raté ba umbu ya batu mo boye do biso to zo ko to za baskale na bino donc ya zala za la chose la ko non monsieur cette fois-ci ndeko nanga pasteur Lebon oui na telemino oui na koyamba yao ça va tokoye ba taba Kisenge Manganèse ba futa ba combien bazo combien bazo baso médico wapi balia ka ndenge nini balia ka ndenge nini ngamo la okende tikuna parce na kendaka na okende tikuna na kosala enquête na ngai na yela ki ba preuve balobaki ba engager ba tout preuve ya bato ba engager yango
comité de gestion. Comité de gestion ya sika. Baboyaki que non sous l'arrêt ministériel, il y a ministre du portefeuille interdisant les nouveaux engagements, tu engagé Batouté, ce qu'on a une preuve yango. Les nouveaux directeurs engagés par le comité de gestion. Bango. Et finité. La preuve des amis. Ok. Tu suis après mon malelo. On est biso passer les bons makambalobi à Kosi. Biso de la télévision non. To lera mutu ya ngel to imorote. Yakawa to yambayo. O bisa biso kisenge manganese bazo tambola ndenge nini. Nini ba rosa pile 230 mois payé. Ba comme on a lac. Donc on a deux sociétés. Au bazala ba 230 mois, ba 500 mois. Donc à part kisenge manganese na lac. Deux entreprises na Katamboka au Congo. 230 plus de 230 mois impayés. Bande konanga yoza PCA, oza DG, oza DGA. Bande ko wana basala bana. Bana batanga la classe, basala ba koko ba vivre ndenge nini parce que basala papa lokola yo. Basala maman lokola yo. Zela la place na bango siko. Boli kindoka kimkolo boy. Boli kindoki aboy. Tata mokozi ekolo Congo a pèse confiance. Batone sika o sengeli. Yo la tour na yo tamba mozo sur la peuple congolais. Bande konanga ya Congo, ba Congomani. Cette fois-ci, le cabinet de la thé. Donc, on a Sabino, Bavir, surtout. On va gérer choses républicaines. Donc, on a l'été, ça doit être surtout. Et ça a été. Tu soutiens après mon comalelo, c'est quand tu as mis à Tanzambé, et ça a été Nabino. Tu as mis à